Molimo Centre Congo Angola oye. Angola viva. Ya solo wana toyambi mama na biso ya Kabinda. Yangana kumba tatape ya mwana pe Molimo Centre. Tapa sezali na tamba na bandimi na ngai. Yango na bandi na pesi na papa $90. Ouais. Tubudila yandi tiala. Tubudila yandi tiala mama na beto. Kunusika jantusu itukidi kulutendele kupula ya mama mwilu kriti 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 wishambwe ba mama oye. Angola vie. Europe oye. Europe oye. Saint-Ouen oye. Paroisse de Saint-Ouen était 100 euros. Tobudila yandi tiala. Tobudila yandi tiala mama na beto ya beto. Unusika jantusu itukidi kulutendele kupula ya mama mwilu kridi 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 wisha Saint-Ouen oye. Ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre ba mama na biso to ekopesa bino lisusu mbote ya solo to ebiete wana ezali bomesa na biso pona kopesa tata Molimo Centre maboko wana forme de référence mama Mwilu Nditani Marie andima ki déjà ko pesa tata Molimo Centre maboko uta 1921 ndena tina wana ba mama na biso to ebiete na misala monene o tata Molimo Centre ya kotonga nkamba Yerusalemi uta le 2 juillet 2021 tata Molimo Centre albakete ya kosala na ba mama ndena tina wana toza komona ba mama toza kosala toujours tintani ya kopesa tata Molimo Centre maboko pamba te to ebiete e kangama ki epa ya banzambe na biso soki totongi Yerusalemi te tokozwa mapamboli te to pasi na biso ekosila te ndena tina wana soki tosali parallélisme kotala Yerusalemi ya kala etongamaki epai ya bana ya tata nzambe nde toza komona ba peuple juif ndenge bazali ya kopambula mapasre ke batata na bango bakoko ya bakoko na bango basalaka mosala ya kotonga Yerusalemi nde na tina wana na mokona lelo ya le 20 novembre tozali na Congo RDC, Congo Angola, tozali na Congo RC, pe tozali na ba mama na biso ya ba Afkinkamba tozali na bango elongo, tozali na Angola, tozali na paroisse ya Wish na Soyo. Nde na tina wana ba mama na biso totala ndenge nini déroulement ya ntintai na biso ya kopesa tata Molimo Centre maboko na mokumba azali na yango ya kotonga Yerusalemi wana toyebi ete mama Mwilu Nditani Marie uta 1921 alobaki ete Simoni ndima ngai na kopesa maboko nde tosengi biso nyonso tolanda ndenge nini déroulement ya ntintai na biso ezali kosalema tozongise bino matondi pe tomonani kala mingi te. Paroisse de Colono ye. Paroisse de Colono ye. Ba mama ya allemande ba pesi 200 euros. Tobudi là-bas ou tiala. Tobudi là-bas ou tiala mama na beto ya beto. Unusika jantusu. Itukidi kulutendele kupula ya mama Mwilu kriji 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 wishambre. Paroisse de Colonne oye. Oye. De Lille oye. Oye. Tubudi là-bas utiala. Tubudi là-bas utiala ba mama na beto ya beto. Unusika jantusu. Itukidi kulutendele kupula ya mama Mwilu kriti 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 wishambre. Paroisse de Lille oye. Oye.
Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Ngai mama Christina Salvador Eliza. Nazali mama presidente ya Soyo. Na tamboli na bandimi na kati ya munisipi ya Soyo. Na ye na kimbelekela sa. Na ye na special na ngai ya $100. Tobudi la ba utiala. Tubudi la ba utiala mama na beto ya beto unusi badia nsusu itukidi kulutendele kupule mama mwilu kriti 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 wishambe Angola viva Angola na malembe Mama kende liboso na mane Mama bozonga sima na mane Mama bobeta nzango na mane Ole kikiro beta na malembe Brazzaville akobeta na malembe Kende liboso na malembe Mama zonga sima na malembe Mama panzi misusu na malembe Mama panzi mususu na malembe Mama bosala fiere na malembe Mama bobeta nzango na malembe Angola kobeta na malembe Kende liboso na malembe Sasa zonga sima na malembe Sasa kende mopanzi na malembe Sasa mopanzi mususu na malembe Sasa sala fiere na malembe Sasa beta nzango na malembe Sasa kobeta na malembe na malembe Kende liboso na malembe Ekamba zonga sima na malembe Ekamba mopanzi mususu na malembe Ekamba mopanzi mususu na malembe Sala fiere na malembe Kamba beta nzango na malembe Kamba kobeta na malembe Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu ba mama na biso wana tozolanda animation oyo ezali kosalama epai ya ba mama ya RDC ba mama ya Kabinda ba mama ya Soyo ba mama na biso ya Kamba ya solo ba mama nde tolobaki ete mosala monene oyo endimamaki epai ya mama Mwilu Njitani Marie nde tozomona ete ba mama ya Kinshasa ba mama balembaka te makasi na batintani ndenge tolobaka kaka te batambolaka balembaka te Kinshasa balenda oye Mama Mwilu oye o tokende liboso bozokende liboso tozomona pe te o tozonga sima eloko te
Kisasa bandi. Awa mama nazala na komi na papa kote na vandaka kote na lalaka komi no tata Molimo Santu avandaka bongo nde totikala nsima Elo te mama. biso ngalema ngai nazalaka na komi na papa na ye na ntintani na ngai ya $100 tubudila badi tiala tubudila badi tiala ya beto unusika dia ntusu itukidi kulutendele kupula ya mama mwilu kiriti wishamre kisasa bima to beta bango. na bino bochola na bino Unanga na zate epai na ya zali tata oya botangaye apasi mokimbango azali nzambe mama mwilu kyawange azali nzambe apasi mokimbango azali nzambe bofinga na bino bochola na bino unanga na zate bofinga na bino bochola na bino unanga na zate epai na ya zali tata oya botangaye epai na ya zali tata oya botangaye papa si mokimbangwe azali nzambe papa si mokimbangwe mama mwilu kyawange mama mwilu tolanda mama ya monga fula yo kende no komaka na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu ngai mama nkia otembela Suzanne présente akomi na monga fula na 50,000 francs monga fula 50,000 francs allez toke kasavu boye ye moko tata sika komelaka oye ayambaka bango nyonso oye Europe oza mwana mikitisa oza mwana na kombo tata mwana pe Molimo Santu ngai mama Kinzonzi Ngoma Emily mwasi ya papa révérend Timeto Twaya mama révérende ya Kasavu abala abota na bolingo oyo tolingaka tata Molimo Santu yawe mama mwiluki awanga nzitani bendele ekweya te bana Kasavu balobi jamais faut to soutenir papa Kasavu bu $100 mama na beto ya beto unusika dia ntusu itukidi kulutendele kupula ya mama mwilu kiriti tobikisa baisha na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu ngai mama Filankembo Dete na vani na komi na Ngaliema toye kopesa papa maboko yango wana komi na Ngaliema bakisi $50 tubudila bauntiale unusika dia ntusu itukidi kulutendele kupula ya mama mwilu kiriti wishamre lingwala leki ukama oye komini ya tata Nzambe oye okombo ya tata mwana pe Molimo Santu ouais
ngai mama Zola Yunga Emily présidente ya AFKI Bukama na Lingwala kuna toza na kombo misatu commune moko kame kombo misatu commune maire kaka biso Lingwala kaka biso Bukama kaka biso commune ya papa Kisoloke Nzambe tata toye na ntsinsani ya biso ya $100 Bongolo Makala Bandali Lemba Selemba kutosala mulongo masina totelema mama Makala telema mama oye mama ngingiri telema le baka po bango batia bango basisa na bosa mama Saint-Denis biso bata 21 asi tozungi mama lemba toke lemba oye sala ba mama Saint-Denis batie $500 tia miki okacha mwa nani batie mwana pe tata Molimo Santu ngai mama Suzana dia Yembwa Ntswaswani mama présidente ya Lemba Cité nazali pe mama révérende toye kopesa papa maboko bana na ye batindi $50 Tudila yandi chala tudila yandi chala mama na beto unusi badia ntusu itukidi kulotendele kule ya mama mwinu kiriti wishambre Saint-Denis oye Saint-Denis oye Mama présidente bébé a tie $500 Tudila yandi chala tudila yandi chala mama na beto Yerope unusi badia ntusu itukidi kulutendele kupula ya mama mwinu kiriti wishambre Paroisse de Saint-Ouen oye Mama présidente Mariam oye Mama présidente Mariam abakisi $200 Tudila yandi chala tudila yandi chala mama na beto ya beto unusi badia ntusu itukidi kulutendele kupula ya mama mwinu kiriti wishambre eropoye ta mwana pe tata Molimo Santu ngai mama Nzuzi Nkebani présidente AFKI Bongolo babokilo basemeki toza première na Kimbelekela oyo toye kosala ajoute Bongolo apesi $20 Tudila yandi chala tudila yandi chala mama na beto ya beto unusi badia ntusu itukidi kulutendele kupula ya mama mwinu kiriti wishambre RDC oye ya solo ba mama na biso ya Europe wana tozolanda ba mama na biso bauti Katanga ya solo bauti kokita kaka na mukona lelo pona china mosala ya mama mwilu toyoka bango ba mama oye ngai nazali mama ya Okatanga na commune ya Lubumbashi touti koya na Nkamba kaka sikawa nde toye awa kosala mosala kopesa papa na biso maboko po misala ekende liboso
Okatanga oye. Okatanga oye. Okatanga oye. Oye. Mille pati ya moke kala ya papa Simon Kimbangu Kiangane. Katanga oye. Alengai na ye mama ya commune Lubumbashi na 500,000 francs congolais. Bamama oye. Ngana za mama kati na uti na province ya Okatanga na commune annexe. Commune wana nde ekambi ville ya Lubumbashi Mobimba. Siko na ye kosala sinsani awa na nkamba po misala ekende liboso. Siko na pesi kimbelekele ya 500,000 francs. Budi la ba utiala. Budi la ba utiala ba mama na beto. Unusi bajantu. Itu tendele. Kukula ya mama mwilu kriji. Wishambre. RDC oye. Miroir de l'église oye. Ya solo ba mama na biso toza komona chinchani ndenge ezali kokende. Bona Kishasa tokolemba. Bona kopesa papa maboko komina ngalia matoye kobakisa $20. Ouais, tubudila yandi tiala. Tubudila yandi tiala. Mama na beto. Unusi bajan susu. Yitu kini kulutendele. Kukule mama mwilu kriji. Wishambre. Ngalie maoye. Bawa sambuta kwa kiajoye. Navandi mo. Kana Kishasa te. Bazalibana. Batoko kana Kishasa te. Tata ya mwana pe tata molimo santu ba mama na biso atoza komona ambiance oyo ezokoleka awa na nkamba Yerusalemi ya solo ba mama ndenge tolobaka ete Kinshasa ya solo bazali bilombe bakobangaka te bango moko balobaka ete ntango mama mwilu azoloba ete Simoni Ndima nakopesa yo maboko azalaki na ba mama ya Kinshasa ya solo balobi na Europe boye bokoki kobanda kobunda Papa Simon Kimbangu atia bino tinchani to lelo ti lobi bazali kaka ya solo ba mama na biso Europe tolamuka mosala kitoko toza kosala elongo Kinshasa bazali miroir de l'église ya solo ba mama na biso tolamuka Kinshasa bazalaka makasi tomoni basangai na Congo Angola tomoni Congo RC ezali awa balobi Europe il faut olamuka makasi bango bakobangaka te atambula
ata mupepe mpona likambo ya tata Simoni Kimbangu bakolembaka te. Ngai nauti mama nakomba tata mwana molio mosantu mama nakende kota bango na aéroport nde yango wana namemi bato Europe naye na bango awa bango yo namemi bango yo boye namemi bango bazali mwana bazali bana bazali bebe Kinshasa te bebe la bibera nauta mekoto bango na aéroport mama kasi nazwaki bango kuna na aéroport Mbawa boye na Kilongo na nini na Kilongo na mozole te na Kilongo po bebe Europa na fièvre na uto mona mkonzabule po pesa yentamu asa chake lembo pesa balobi soki lokola azwi tambo koma tambola mabe amela mabe bando limwaki kasi na ubine balobi na ngana te masolo yaka awa kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu ngai mama Landu Zeba antuka touti Kinshasa toye Yerusalemi na ntina mosusu na ntina kopesa papa Simon Kimbangu kiangani maboko nazalaki na mwana na hôpital mama ani ya Saint-Ouen azobela maladi ya buka mbongo nyonso esili na hôpital nde nayoki musala ebandi atako maladi tobwaki yango kuna papa sala toye na 10 000 francs Budila yandi tiala mama makala ya beto unusi badia ntusu itukidi kulu tendele kupula ya mama mwili kriti oye to baksi 10 000 makaro yaka omona tena setu azobela oye bandali oye na kombo ya tata mwana pe Molimo Mosantu biso kaka tokende kamba kaka boye bozokende wapi na kamba kaka na mikumba na mutu siko koya na zoya na koma na zela babi na ngao mama autu wa mama ni o bazakine na hospital ngapi mama ni so mama ni ma bebe ya Europe ngapi mama na so bazakine na hospital na kumatika mokumba na kitisi bona mwa mbongo mukenda kana na pesa pona kana tala mama na ngana 10 na komina ngiri komina ya papa tudila yandi chala tudila yandi chala mama na beto ya beto unusika jansusu itukidi kulutendele kupula ya mama muluki wishambre pesa maka mama oye na Molimo Mosantu ngai mama Elia Nzokwani Josephine bolonga nina ngai papa Félicien pe José nde ye wana sikoyo boye ayawa boye aye koluka makambo na Europe ngai nde Europe yango wana nautaki kozwa bango kuna na aéroport nde yango wana mwana na finiki ye malili nde ngai nano avant ku yango yo na ye na 10 000 francs boko sentir yango penza budila yandi tiala mama na beto unusika jansusu itukidi kulutendele kupula ya mama mwili kriti ishambre kabo ye bakela wuti na États-Unis makabo ezaka drapeau États-Unis oye no couleur drapeau na RDC merci
Na kombo tata mwana tata molimo mosantu. Biso ba mama ya RDC. Toyaki na yeluso pona kobeta ntinsani les 3 Congo na Europe na nkamba pa koma nation. Yangwana toye meto kamwe poto suko ko répondre ta luba kama kas melelo mungu kangi munoko. Mantilulu. Ko lukatena balu ko pona beta bato mitu. To tanga komba na papa. Aka ko bandela myelulu za sisa oloba. Siko sili sande bazo de la terrain. Na komba tata mwana tata molimo mosantu. Afki oye. Afki Europe oye. Afki les 3 Congo oye. Bana ya tata molimo mosantu oye. Balingami ya tata molimo santo oye. Bayeko pese maboko oye. Lelo nde bitumbeza wapie na kati ya yelu biso na kati ya yelu Europe to yebisaka bino omoni bebe na meme bebe okomone bebe Swede bebe Irlande donc na basa ba mapasa na kangisi bango boye po mwana me bango ezate bolali pongi bopwana nini ko ba yaya bola mukati omoni semaine passée bo fiotola kimbanga bo fiotola kina ba bo vanda nie bo vanda kaka kimia Europe meni kangama kleboa oyo ndo kangami kleboa Europe loba pole to zo beto to pena kata yero to ko tuto tipena ukoye vani omone to memi binongana memi Swede na Irland okuna memi chokola memi nani Europe leso chakola otu Irland yo memi Irland yangwana bola muka kala mingi tebiso zo kata po eskaka zungo benga biso po to kota kuna tuna bo sali ndenge ni bole balu ba ke Europe akoke loko teza sonit ebike za son petro ba ke Europe akoke loko te po yemo ka osimba papier atali ba che combien bo siko onoko na bino oye mama karo kaka yeyo oyo bapona kapenza ko sala nzambe ngayeyo na lembete kwelu kwendanga ebi funa bieno kalu yoyi beno kaluleki bana kaluyebese bana kaludiki bana kaluyebese bana kalutangisi na komba tata mwana pe molimo tukamba mono ntude dikinzoza ayamla kuntaka mpila yina benzambe wanganga na komba tata mwana pe molimo santu pona susi ya mosala oyo toye kopesa tata molimo santu maboko ngai mama presidente ya Kisenso naye kobakisa ntintia na biso ya 5000 francs congolais. Pode mostrar para ele, mas bem, eu assim porque tem uma combia. Eu me maquei. É bom não ser mais bem. Bom, na comba tata pe mwa pelimo santo como na mama filmando madi na ute na kabinda Angola neko pesa maboko na papa molimo santo bisa ba mama mwilo yangwana na yeko bakisa wa $10 kudila yandi tiala kudila yandi tiala mama na beto unusika jansusu itukili kulutendele kukula ya mama mwilu kiriji kamba oye mama yo soto mama na kisasa entraînement na mono koleka na sobata kisasa yo zo mona penzo zali foya na kisasa entraînement ta ya 1 mois mais soko ba mama ya Yerusalemi toye kopesa papa Simon Kimbangu maboko pona botongi Yerusalemi yango ke tozala bolingo ba mama na biso na biso ba mama Yerusalemi mokili mobimba na ye na 100,000 francs congolais kudila yandi tiala
tukudila bautala mama na beto ya beto unusiba jansusu itukili kulutendele kupula ya mama mwilu kriti 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 wishambre na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu kombo na ngai mama Marie Lusala na eko présenter weno nazali secrétaire ya weno toye pona botongi ya Yeluselemi na ye na ntintsani ya 100,000 francs congolais. Bautiala tukundila bamitala mama na beto ya beto unusiba jansusu itukili kulutendele kupula ya mama mwilu kriti 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 wishambre mama mwilo ye siko tolanda bamama Europe tomondi bakotaki RDC oye, Afki RDC oye, Afki Europe oye. Ezali biso susu bamama ya Suède tobakisi lisusu $400. Suède oye paroisse de Suède bakisi $400 tubudila bautiala tubudila bautiala mama na beto ya beto unusiba jansusu itukili kulutendele kupula ya mama mulu kriti kriti wishambre paroisse de Suède oye Olanda musifu Keba. Nataka mtetana keba. Acha sawa sala tapa na. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu. Bolo mwana na makelele bino. Bango. Ngai maman Ingrid Baniekuna présidente Afki reine biso tolobi lelo reine kotikala nsima te tokomarke mpe na biso comme d'habitude toye na 100 euros reine 100 euros paroisse de Rennes oye paroisse de Rennes eye na 100 euros tubudi la bautiala ya beto unusiba jansusu itukidi kulutendele kupula ya mama mwilu kriti kriti wishambre Allo Afki oye mama mwilu oye Europe oye Afki RDC oye ngai mama nina bamona nzambi naza na Congo na RDC na komaki lobi vendredi le 19 novembre donc mpona mosala mama mwelo atako naza place nini nakozaka kotia linzaka te nde baba signature fona sine kaka ta moke fona kota kaka na ligne mpo mapamboli balukango kaka nzambe apambolaka te na moke apambolaka kaka mpe mapamboli ya libota na ngai mama mwelo apambola libota na ngai apambola ngai naye kotala bandeko na ngai na Congo naye na mboka papa Kimbango naye komona baba Afki
RDC tokokuta na bango na bamona na parasi ya Saint-Ouen na te $20. Paroisse de Saint-Ouen oye. Paroisse de Saint-Ouen babakisi $20 tubudi la ba untiala. Tubudi la ba untiala ba mama na beto ya beto. Unusi bajan susu itu kidi kulu tendele kukula ya mama muyu kiriti wishambre. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu. Europe oye, Kinshasa oye, Afrique oye, mama mafiki. Lelo eza mokolo biso ya esengo. Europe ezobouge te vandi na mwa moke mpo biso si tokoti na hiver mwa madina mibandi. Yango moi toparvoi na biso komi ya kokita bino bamwana si me tozala na la komite tozala kotelebela yoki deja bozotumbola Irlande kuna. Irlande avanda na azotala ntango ayaka kobanda Irlande akamata te bamama okongama mpona Irlande akaplake te epipila moke aswakama te bamama Irlande azoyama bavandi na ye bavandi na baone Europe ntango akotomboka ya botika Irlande Europe avandi kimi azotala na mpo mwa malili tozozelakala te tobanda makambo tozotala na bino tozoyoka tozolanda suivre merci.
bakolo njembo baza koyembela bango osia wapi bango osia bango batoto lukaka Europa batoto lukaka Europa namona tanga ya wate umwe leo mawisha so you itu kini kulutendele kukule mama mulu kritiki za mosika akeko za baba na ¿Dónde paró ese macho? Mío. Lío. Baba lío babi make bele. Lío kanje bare bakati bo baksa. We
Afki Irlande oye! Tudila bauntiala! Tudila bauntiala ba mama na beto! Na beto! Kulu sika jantusu! Nitungiri kulu tendere! Tukula ya mama kulu kriti kriti kriti! Oui chambre! Ande epesi $100. Oui! Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu ba mama na biso nde tobaki ete lelo ezali mokolo ya le 20 moko na rendez-vous tata Molimo Santu apesaki biso ba mama mpona ntina ya tintani ya kopesa kamba Yeluselemi maboko nde na ntina wana tozali na mama azali katikati na biso mama opesa biso kombo na yo soki ozali nani na afiki pe oyo kosala nini awa na mboka nkamba Yeluselemi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu ngai kombo na nga mama de Olinda Nzinga Olinda. Nazali na parti ya finance ngai na yaki cours biblique na tikalaki awa. Kasi na yebaki programme ya tintani oyo. Ba mama présidente na biso bazali koya, bazali ensemble na Wige, bazali ensemble na Mbanza Congo. Alors tout ça là qui tintani moko ezali ke Angola mobimba. Alors il faut to benga ba provinciaux ba ya po to sangana bango ensemble. Awa déjà na Nkamba toza na Kabinda, toza pe na Soyo. To koka ko bunda te parce que ba mama bazana nzela bazoya. Soki ba komi nde to sala ntintani na biso kitoko. Pamba te ba mama nde bayaki po basangana bango nyusto ensemble ba bunda ntintani. Totalela bango ti lobby. Totalela bango ti lobby après nde to sala ntintani. Kishasa ko bangisa muninga te biso nyuso to abana papa simogi mbangu to ko sepelisa tata Molimo Santu ya muke tata Nzambe kabeli biso yango to kopesa pa ya Nzambe o biso to koki yango na to kopesa mutu te okende kozwa mbongo akezwa mbongo pa mutu azano kimbangise te o bana tata Nzambe babongisi po bapesa tata Nzambe yango na bakopesa ye tozela baninga bazana nzela so bakomi parce que mvula eza makasi tamsu bakute na mvula yango bakoki koya te mais tozozela bango butu ya lelo ti lobi na tongo totala so bakomi tosali ntintani. Ok, merci beaucoup maman, mais nalingi na bakseso eloko moko Europe bakolembaka te bango bakobetaka tintani bandi samedi bwe ti dimanche ata ti lundi bakotaka. Est-ce bozala kobonga malamu pona tina wana pe maloboko yo kopesa pa ya ba mama ya mokili mobimba na mosala kitoko tata Molimo Santu apesi katikati na biso ba mama pe alobi ete akosala na ba mama maloba na yo okoko pesa na ba mama ya mokili mobimba na ndenge pasi esi epalangani mokili mobimba mais ba mama bazali toujours na tata Molimo Santu moya ya encouragement epai ya ba mama. Mama Mwilo ye tant que tobengami mama Mwilo atikaki na Lingomba pendant 38 ans asalaki ya minene po amonisa Lingomba lelo koma ya solo biso pe ba mama to Olanda Martin na ye tant tata Molimo Santu alobi na biso ke ntintani eza le 20 toyebaki déjà po to préparaki toyebaki tozoya tintani mpona osepesa tata Molimo Santu oyo nyonso akabeli biso bana na ye yango wana biso tokomema tant que tolobi ke tozoya na Wige tozoya na Kabinda tozoya na Zaire c'est que toningisaki bango yango wana ba mama nyonso bazoya ba mama présidente pe ya ba zone baza koya yango wana tant tokokuta na nde tokosala vraiment liseki moko ya kitoko ya bana tata Nzambe. Merci beaucoup maman. Merci pe. Kisha sawe. Oye.
Cette fois ici, France, la paroisse de Saint-Ouen, Nekuna, Atindeli Tata Molimo Centre, moto mibale oyo tozali komona na bakiti nyonso oyo na bamesa ewuti mosika. Biso mpe bato tozali na RDC, na Angola, na Congo Brazza, na Gabon, na Afrique du Sud, ezala na Amérique. Aho tozali kolanda biso Yawe azali na biso, azali mutu nzambe oyo akela biso ye wana nde biso mingi tozali koneglige oyo alata kombo ya Simon Kimbangu. Ye wana nde nzambe kopesa mbote na bao na bandeko na biso baoyo bayena biloko yango mpe toyamba kado oyo ewuti mosika okombo ya tata mwana mpe tata Molimo Centre, okombo ya tata ya mwana tata Molimo Centre. Goyendaki ya motel tola division nyonso yange yoki malengisi ya tata Molimo Centre na erusilenga sika tomoni bakontaki epesameli na nkolo mokili esengo sikisengo. Mbote papa journaliste komo na ngai ezali papa Baswemi Sébastien, nali catéchiste na paroisse de Paris, paroisse pilote, paroisse de Paris Saint-Ouen. Voyage na ngai c'est vrai na ya depuis fin septembre na vivre ba fête union sur leki awa sensibilisation ya papa Molimo Centre pona makambo etali ba moto na bakiti na batable etamboli mokilo mobimba eye kokoya siko na paroisse na biso ya Saint-Ouen epesi sensibilisation pambate liloba ya papa elekaka pambate epesi sensibilisation lokora ngai na mimona naki déjà awa tozalaki ensemble en communication yango makambo oyo esalami lelo oyo epesi résultat oyo donc bana bazalaki motivé kuna na batambulisi na biso na bana papa Simon Kimbangu balaki motivé yango esali ke likambo oyo emonani lelo oyo eseplisi papa bokoloma lelo oyo. C'est vrai na biloko yango tosombi ezali tosombi deux motos ezali HJ 125 16N na H 150 ezali plus puissant. Bapesi biso des imperméables combinaison pour les deux motos. Bapesi biso deux casques na ba visière nango. Bapesi biso deux casquettes. Après, bapesi biso 4 bidons, il y a huile pour les deux moteurs. Voilà. Donc à part ça, il y a 35 chaises, na 3 tables. Voilà.
message na kotinda na ba ndeko basali musala oyo kuna na paroisse de Pilote Saint-Ouen bazui mapamboli mais mapamboli ya tata Nzambe eza neti mupepe bamona kango te mupepe omona kaka mupepe ya mupepe zalia mais ozomona ngote donc ndenge bana ya paroisse Paris Saint-Ouen kuna bazali batondi na mapamboli ya Papa Molimo Santu mutra mutai ba ko gerango donc problème ezali te kote wana mapamboli bazanango uta batamboli sina biso na bana bandi bongo message no pesa na bande konyo surtout oyo bakale kolana na bela tata mokonza message na koyi ko pesa pona bandeko nanu baza kolala na yebi ke message yo ya tata mokonza bula pesa ki monde entier to yokiango mutu moko a échappango ya zate monde entier to yokiango na sengi na bango kaka ba zala motivé po ba moto ekokina nute ba kiti pe kokina nute ba zala motivé papa zo zela bango ba ya ko tikela ye ba moto na ba chaise na ba table. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu ba mama na biso ya solo toyebi ete lisano na biso esi ebandaki ndenge tolobaki ete toyebi ete ntintani monene ezalaki awa na kati ya mboka ya Nkamba Yelusalemi mpona kopesa tata Molimo Santu maboko nde na tina wana na moko na lelo tomoni ete marquoire na biso na moko na lelo toyebi ete Congo RDC ezali toujours le premier pe elandani na Europe pe eye kolandana na Congo Angola nde ya solo ba mama na biso na moko na lelo to suki awa pe to yebi ete lobby match na biso eko continuer pamba te to kolanda pe ba mama ya Angola mosusu non ba kotite pe Congo Brazzaville baza déjà awa na kati ya Nkamba komona ndenge ba traverser ba frontière nde nzoto ezalaki ya kolemba nde match ke continuer lobby nde na tina wana ndenge to kateli na moko na lelo RDC mutu eza ko chapeauter ya solo ba mama na biso ba mama ya Europe to lemba te to kota lisusu massivement sensibilisation eza susu makasi pona tina ya mosala oyo tondimaki uta na 1921 Simoni ndima tokopesa yo maboko nde na tina na ba mama na biso tozongise bino botondi nde tomona ina mokona lobby pe to sisi bwe na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu na sima ya lisungi tosungamaki na papa Alfonso pe tobosani te mama Fifi kuna na France pe tobosani te papa Lambert le grand cordon topesi bino mbote pe tosisi bwe na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Amen. Ciao. Normalement, Congolais nyonso azana nyongo ya kimbangu. Na ye na mboka sacré ya Kamba na bosoto na ngai na kobunga na ngai na ba problème na ba pasi na kozanga ba pongi na kosenga na papa kimbangu na kosenga na papa nazonga na ngote etikalawa. Talaka kosala liboso na yo eza eloko moko yaka mikonyonso te mbe papa soki osolisi ngai boye te obengi ngai te bokofi Antoine na okenda na esengo te na osepela kaka oyo ebele naza nango mosusu nalobela kaka yo moko soki okopesa nga temps tout à l'heure tosimba ye makasi po ete molimo na ye mpe ebika toyokani ye